Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bien surtout ba bolinga maman Elia Nitu. Na pesi no ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni no bande konanga boni santé. Est-ce que vous avez malamu? Kimi eza na kati ya mabota. Wabino maman Elia Nitu ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe azobatela kimi ezali. Lelo toza déjà le 6 janvier 2024. To pesi nzambe merci. Nengo ba toujours ke kolala kolamuka ezalaka habitude d'été. Ko passer pe journée ezalaka pe habitude d'été. Ko bima kozonga ndako ezalaka pe habitude d'été. On a Bible na biso été na circonstance nyon surtout comme saka nzambe to pesi nzambe merci parce que c'est lui le maître de temps et de circonstances. Na yango avant na kota na kati ya masolo ndeto solo la ninga na ye pour na to solo na bino lelo na ko bandana ko présenter ba condoléances na nga na famille Masiando Kinyo surtout o ezali ndeko na biso ya sœur na biso boyebi Irene Masiando ki o boyebi o pe bolinga kamingi akufela ki bongo grande sœur na ye na kombo ya maman Sidonie Masiando qui en tout cas je présente toutes mes condoléances à toute la famille Masiando qui na libota nyoso ya Irene Masiando qui na présenté ba condoléances nanga pe na libota ya maman na biso o atiki pe molonga ni na ya atiki pe na bana na présenté bino mes très sincères condoléances à toute la famille. Alors, ba condoléances pe na bande konyoso parce que ba tunyo surtout na mukola lelo samedi ya lelo l'excité ki banyo surtout bazana esengo ezana ba o baza kolela o eza pe na ba oyo baza ko sepela ka ndenge to lobike na circonstance surtout comme Nzambe ba o pe ba na esengo to pesika ka Nzambe merci ba o pe bazana ma Nzambe akoka ko penser mitema o eza kolela Nzambe akoka ko pesa kimia na mabota nyonso oyo ezangi kimia. Voilà, c'était là votre deuxième maman maman Elia Nitu la reine mère ndeka na baka appeler moi kimia ki kaka na lo baka soko sa mutakanda kotala ngate po okosepela na ona ngate mais soki zamba no ali boso na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ozala ka notifier à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne na biso to solaka de tout et de rien to solaka makambo e tali famille to sala ba émission culinaire to sala ba télé-réalité soko za na posa nango okoti na Elia Nitu TV okokuta nyoso yoza nango posa mais ba sans tabou okuta ngona Elia Nitu TV. Alors merci mingi na biso surtout obo partager ba émission nanga merci mingi na biso obo linga ba émission obo sepela nango na pesi bino vraiment merci. Actuellement votre deuxième maman naza sur place na Paris dans en France là je suis chez moi bino mo boyebi ta on azara libanda boyeba ki maman ni to ali banda ici je suis là maintenant je suis dans mon salon na kati ndako nanga na salon nanga ndenge bo moninga boye so bote na simamir bozo mona ba photo ezana kati ya ndako. Alors leo na eto so la mukie ndenge to masala ko so la ngala bino boyebi ki ngala bino ezala kaka na baka soko sa mutakanda kotala ngate po separa na ngate lelo tozo solo la to baba mama kotula na poto kotula ya mwasi na kotula ya mobali kotula nini oyo ezalaka mabe kotula ya poto ya mwasi na ya mobali kotula nini oyo ezalaka mabe
kotula nini oyo ezalaka kotula ya soni. Bolo banana vanga na kota na détail. Bokoma na ba commentaire. Mon fils Olivier Essele kota na nono koma. Sandra Kapaya, je te fais de gros bisous. Olga Swena kamata ba bisous na yo. Agnès Moya, je t'embrasse. Matiti l'angolaise. Ba bonne vacances pour Nesco na kati ya mboka Angola. Je te fais de gros bisous, embrasse la famille. Kotula ya mwasi na kotula ya mobali. Kotula nini oyo ezalaka mabe. Mama ti lotula bes yango wana. Kotula ya mwasi na kotula ya mobali. Mama Eugénie Mongai poumon de mon cœur. Kotula nini ezalaka mabe. Ya metela nga bata papa edodi ya wakana. Kotula nini ezalaka mabe. Mami chérie, comment t'as un commentaire ko? Kotula ya mwasi na kotula ya mobali. Eza na âge moko mutu soko ozo kola, il faut pe mayele na yombo mutu e kola. Eza na ba erreur mususu o mutu sala tango oza na 25 ans. Tango oza na 30 ans. À 40 ans, à 35 ans, on n'a plus droit à l'erreur. À 40 ans, c'est la vieillesse. 50 ans, ma chance est quittera déjà. Si on a 51, 52 kuna déjà, et comme on a la stable. Mais eloko oyo tozo comprendre te na mibali oyo ya lelo. Mibali oyo ya lelo. Et puis na basi pe lisusu. Basi bozo kolinga kozo ba charge oyo za ba charge na binote. Lelo na eka na conseil. Ba mama botika kozo ba charge oyo za ba charge na binote. Ata kutu malili ezali ata kutu posa nzoto ngo. Mais eloko muso ko tsango na ndako yo moko melukeli ngambo. Elle moko soko za na ndako na yo za conseil na opesa na ba mama bo talanga na ba papa. Ceux qui mobali akenda otikala na bana bokola bana na yo moko esa na ngwelo ota. Posa nzoto ebomaka mutu te. Ebomaka nango te. Ebomaka nango te. Surtout na basi ebomaka te. Lelo ba mama mingo zo yakala kaka ka koti libala na fandi na ye bokoma lelo ko benga na mibali pona ni donc ba ya kokota bozwaka bango soki mobali ya kokota na ndaku na yo kota libala bozwaka bango pona nini pona kokoma ko benga na ba non soko moni déjà un homme de certain âge au moins déjà tokene na 50 tokika na 40 un homme de 40 ans doit être stable soki mobali ya 40 ans eza mukete ya bandeko. Ba parents na biso tozo mona mama za na 30 à 35 au monde mama moko mukolo. Au moins peut-être que maman za mukolo. Ezaki peut-être habillement na bango, façon de vivre na bango tozo mona bango mikolo. Ba parents na biso ya kala ba mama na biso na ba papa okomona na kendaki na bomoni na orphelinat o na kendaki na autant na zaki na orphelinat. Le cœur d'une mère, pas bomona kinga wana. Maman moko azaki ona soko teki ba mtsina pesi maman mbote mama boni likolo sali nini. Maman wana, lopango wana sombi yango, azalaka na 18 ans. 18 ans. Tango sombi ki lopango wana. Opa etoza ko loué na orphelinat le cœur d'une mère. Maman sombi ki lopango ki na âge ni 18 ans. Mais le lot tozo mona ba mobali aza na 40 ans, aza bi kota mabala. Le yo zaka conseil. Mobali aza na 40 ans, aza bi kota mabala. Moi ça aza na 40 ans bi benga na mibali. Le lobi ngani Jacques, lobi ozu Pierre, lobi tango bengana Pierre, ozu André, lobi tango bengana André, ozu Jacob. Finalement, où allons-nous ti wapi? Le yoto comment komona muto alo baye mo kala nzela mona. Surtout mibali ya, omo kala nzela solo balo baye mo poane ko bengana ye na banda ko eleki. Bande ko basa kuma kolelaka banda ya kuto moeta azopesa te kaka ngai non mibali ba comprendre que basi balingaka bango pona nini pona posa nzoto po moi ça ko vivre ye mote moi ça zomona fasa kana mobali po azala bien pona tongo chuku na midi chuku na poka chuku ba mibali ba comprendre loko wana sikoyo bato balela kezala kaka basi bato balela izaka basi yo moi si tongo ozu mobali okoti si mobali na kati ya ndako libala na yo akuti yo déjà ozana ndako yo moko futa ndako yo kanti mobala azana courage kufuta ndako akozana courage kufuta ndako ta akozana na courage wana tela bake o afuta ndako te po akuta yo les choses futa ndako ya ezuka ka bilamba na ye ayeka ka kokota tango ozo futa ndako ozo la kise bolingo
Tango yo pese bolingo yo moko zo futa ndako ndenge mesana ko futa ndako. Akuma ka squatter moko bo ta vanda sika mo futa kana eta zo vanda na ya zo vanda ne po yo moko futa ozo futa. Or bo changer siko mama soko za na ndako na yo. Po mingi basi bana bandako mibali ba yaka kokota. Tango mobali ya kokota na kasa ndako. Oyebise papa ndako na futa ngo 500 €. Mais le quoi yo to vanda na yo o banda ko futa 250 ngai pe 250. O imposer ye pe pona makambo kolia. Obina chaque mois na dépense 500 € pona kolia to ko bola katikati. Mais ba maman ezaka so mo mobali ko kota oza ko linga mobali oza na yebike ba papa nde ba yoka bwe. Papa ba ma de ndunda na pesa mbote na ibo be maman ile lipono sala bwe. Aka maman ni to sala bwe pour ani te papa ezaka vérité. Ceux qui m'ont balé au côté les balles pas non maman même autant folle amoureuse et le quoi les bosses ça va principe on imposé que mon ah ngala kasa ndako non qui pose mais la maille non non faire Pobo tambola bien, eloko nyonso ezaka na ebandeli. Soko yo kosanga na katikati simba asute. Ya sa lia. Après so déjà bileng na ndinga azalaka. Bisenga lolo so zui, okokalisu ko imposer te. Okokasusu te eloko nyonso ezaka na ebandeli. Na ebandeli soko eksengala lingi bona libo soko alingi akosala. Mibali bakomi na ba technique ebele. Aza wana zaka yemoko akota libala pa ya ntimba, akota pa ya lukombo, akota pa ya nzuzi, akota pa mantsanga. Yeka mutu moko ana 3 mitu na ya basi. Le ba boko chwa ya mbolelo c'est la vie. OK, tu as constaté hein? Aba lelo c'est la vie, a raison. Au moment où mbali moko ana mituna ye misato basi. Lelo sala pa ntimba sali 3 jours. Lobi akepa lukombo asali 4 jours. Lobi akepa matsanga asali 5 jours. Azo sakana na bino ka ndenge wana. Yozo ka nisaka ka saka na mwasi moko nga na des bureau te. Nzo boza 4 bureaux. Azo sakana na bino ka pona nini? Po aliko dépenser te. Mbongo na ya ko dépenser te. Abi kele na kolala awa 2 jours, lobi na kolala a 3 jours, lobi na kolala a 4 jours ainsi de suite. Yango ya so mobala yeko kota ndeko. PC déjà ba règlement ya kati ndako na futa ndako 500 to banducha 250 par mois na dépensera 500 € to banducha 250 apprendre ou à laisser po ba mama bokoma ya ko la sima kaka na baye na ngai na kendo yebisa bima banda vanda banda kota na ndako akutu asunga ngaku te ngamoka na futa ka ndako kanga na futa ndako bulimbisanga kanga na futa ndako kanga mona lesaka ye na sombele pantalon na sombele koti na sombele chemise oui ba sa poto baletsa mibali makasi za ya solo ba mama poto pona letsa mibali bravo wala peze za domaine za ya solo za lokutate ezaki er moko mosa mona te mbala nga face propre mbali fala ta bien alors ba habitude ce qui muto so mesani si muto po longola ngo comme difficile comme rapasi pona ko longola yango bitula ya poto ya basi na mibali so na biko tula ya nani eza mabe na yebite soki boko répondre wana na nini na ba commentaire ko tula ya mobali ezalaka mabe makasi par rapport ko tula ya mwasi pourquoi na lobi boye mwasi ya ko zanga mobali mazalaka na ndako na ya vandaka na ye na ndako na ya zangi mobali maza deja na ndako na ya vandaka mobali soko atuli mingi bazanga mibali mingi soka tulie tika kovanda ezate yango komi na basi lokwa mitu ya makelemba akomi na basi ebele lokola mitu ya makelemba mwasi soka tuli mwasi soka zengi mobali avanda na ye ana ndako na ye azana bana na ye ake musala na ye azoboko na bana na ye ta musupa za véhicule afuta ka assurance voiture afuta ka ndaka asala ka makamu na ye nyonso mais écoute kotula ya mobali ya ezalaka mabe makasi mobali a 50 ans soka tuli a se retrouvera na foyer mobali a 55 ans soka tuli a se retrouver na foyer mobali a 60 ans soka tuli a se retrouver na foyer moko mibali prenez votre vie en charge bon se prendre en charge mobali
eza na moment moko fo ozala stable na vie na yo ezala kitoko te mobali kokende okotaka mabala epai ya basi lelo okoti awa ovandi esimbi te babengani yo lobi okoti kuna ovandi esimbi te babengani yo lobi kuna okoti ovandi okomi sikoyo mobali moko oza na bana de gauche à droite Noël place ofete na bana eza te pa mantianga bana mibale pa ya Lando bana mine epai ya Sophie bana mitano bana bazanga bolingo bana bavaka na manque d'amour papa aza na bomoi mais bana manque d'amour bana bazanga affection ya bamama te po bamama bazaka toujours na bana mais bapapa ntango batikaka batiki ko rassembler bango siko ezaka problème bosala effort bapapa bolukaka bozalaka na oyo ya bino bandako atoka boni pena mwasi akei atiki na kati ya ndako na yo boza na négligence wana makasi bapapa poto soko so koti libala quelque part okoti ozeba ke le mariage n'a jamais été acquis libala ekosa 30 pe kabwani ekosa la pe 40 pe ekabwani on pa ya service traiteur oya nga musala Allô? Oui maman. Noël ezala fête ya bana, ezala fête ya famille, ezala fête ya papa na maman baza ko fêter na kati ya ndako, ou boke ko fêter na famille quelque part. On symbolise Noël. Mais bana mingi na manque d'affection ya ba parents, bana belé. Moi na mbona ka papa une fois na année, 2 fois na année. Mais papa za ko fêter papa za au moins. Côté wana faut me ka ko revoir ba papa. Bosa la paix fort bosa na bandako. Parce que au côté libala les a garantie. So au côté libala et pas ya mwasi. Voilà nde na bande kolobake nde na bande kolobake tant boza na bon moyi boluka bo pesa pe bana na bino amour Noël eza fête ou ba fête na kati ya ndako papa na maman na bana siko ba papa ou boza ki bana de gauche à droite par-ci par-là moi ça ko rassembler bana na facilité moi ça taboti na mibali 4 attends pour mibali 5 so ça na fête ça na facilité pour rassembler bana na bazala ensemble mais mobali ça na difficulté wana et on a vu que ko touler moi ça na ko touler mobali za kama be pour mibali mi baza ko se retrouver wapi na ba foyer mibali bili baza ko se retrouver na kati ba foyer pour na nini manque d'organisation mibali baza za organiser te mingi baza za ka plaisir que les na koti libala so na vandi une année 2 ans simi na ngote na koti libala na vandi 2 ans 3 ans simi na koti libala ti wapi. Il faut qu'on se positionne dans la vie. En tout cas, si on continue à faire ça, si on continue à continuer après. Quand on va quitter, vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki qui t'attend à kalsa kumuna. Bye bye. Non, on continue après. Alors, maman Eliane Mitou. Elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait na biso nyo surtout. Tout un semble souhaité. Ah bon, c'est nos fêtes. Aux événements, mariage. Mais à votre service, son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il y a une. Il y a location par voiture. Donc, nayo muto ngo bana. Nayo muto so bala que c'est anniversaire à libala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi soki 18 ngo c'est anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bak. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman ni toi Zali. Elle vous convient, elle me convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service. Bloc, parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence.
pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous